Bonsoir, bon après-midi, quel importe, Herbozo Lanabiso, Katkat Nabanda Kunabino, la chaîne OGNZ News TV première. Alors, la journée à l'élo, Boivike, Joe de la presse, Azan raté comme Melabino, Ouezaliba actualité, Azan raté comme Melabino, Ouezaliba nouveauté, Ouezalabino bien à Katkat Nabanda Kunabino. Alors, la journée à l'élo, Nazan à mon côté, na plateau Nabiso, Kasna Melibino invité mon quasi très spécial, hein. Très spécial vraiment autre soirée mingi azali un artiste et comédien todo soirée azali vie artistique et puis todo soirée etali ba actualité balobi kalaté bazadi na film a bazo lancer zo pesa makambo zo cartonné yango lobaki biso roti kala simate santo e ba kolandela ngo vraiment bien yango to memi na katikati na journée ale lo pona to ba kosoana moi muke na o etali cinéma et puis na o etali art. Mais à part wana avant na memela bino tona ebisa ingénieur a fond la biso a plateau pour na ba ko découvrir o azali star na biso na journée lelo na zoti kala bino moi sport moi publicité ya chaîne na biso GNZ bisika ntoza localisé a kati na Luanda pour na ba ko découvrir biso vraiment malamu. À tout à l'heure. Kazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua. Alors directement sur notre plateau, babisi qu'on a moment où on est tomito sur lana éviter na biso ya journée à l'élo. Boa tarde star. Ouais, boa tarde, c'est à toi Johnny. Mais à toi mbote na ba union super bazolanda biso na chaîne na biso kitoko GNZ TV. Chaîne pe sarama visibilité veut dire soko le kaka ah te seke ba ebioté soko le kaka ah c'est que monde entier ba ebio. Et merci na boss place azali, merci na grand caméraman c'est kazali Mikaï Mayola, image asika. Alors bi star na biso yeyo boni ba santé. Ouais, nzamba zo batela toujours pembe na leader a pembe je t'aime kaninda. De nzamba zo batela na pembe na leader a pembe je t'aime kaninda. Papa le tout puissant ngolo to mo benge le tout puissant parce que webi mutu soko sala malamu avant batu ba pesa o merci nzambe le sofa se plana yo nzambe biso te oza le tout puissant na kati asi parce que ozo sala zo kipete des okamusa batu ebele ba ebaka ke ndenga kekin groupe ko kufa webi en forme ya niveau moko tozawa na zawa artiste de local tozawa na ebiki to solo trop. Alors pour nos chers abonnés bazolanda mingi ba yebio kasi mingi MC koza première fois na ba kokuta na yo na katikati na atelier na biso so yebisa biso kombo na yo pe musala na fonction et osala ma biso bien. Wa na bande onyo so bazolanda biso na chaîne na biso awa les votre artiste Béni Loketo artiste comédien et musicien aussi parce que na mbara on a chanter aussi de Béni Loketo artiste musicien il y a artiste comédien musicien mais na théâtre mingi oto ko lobela lelo nazo kambama et pas un autre leader à Pembe je t'aime kaninda papa le tout puissant place nazana comme chef à groupe. OK, avant to kotana na mapsolo na biso o etali vraiment o za base na biso ya lisolo ya le pona ba chers abonnés bozolanda biso to solo na vraiment na o etali na katikati na groupe ya président je t'aime kaninda. Alors maître koko komana wana te santoye bananu ndenge nini yango abanda arlo lenge nini yango isala ke yepelelo ayebana. Alors ba chers abonnés bazolanda biso bayoka moi histoire na yo so ils sa biso moi mutie pour na to comprendre ozana nivema na monde ya cinéma obanya na anenini c'est-à-dire anenini obani monde ya cinéma pi guana ya koyeba ko sala arlelo pe batu ba ko reconnaître yo batu ba ko sepela na musala yo sala ko betela biso moi histoire ya parcours na yo o etale vie artistique. Wa Béni Loketo aza famille moko chrétien
naza unique na famille nanga o na koti makambo na famille na biso ni joueur azate monsieur azate ni comédie azate ngaka kanzamba tala quand même na ngambo wana biti na obimisa mutu moko boepe abima différent na libota ndinga bandiko linga théâtre banda kala vedi bo mwana ngaka na ndo linga théâtre na ndo linga bavantir bo ba yebi ngai je sali bandeko nyonso kisense parce que naza na bota mina kisense na komina kisense na pesi mbote na bana kisense nyonso bana banga moyo babaza na Londres babaza na Kin babaza partout dans le monde parce que biso bana banga na moyo toza partout ki banga rien bambote na bino beni luketo banjo linga théâtre banda bo mwana mais na ba niveau ba Kin wana na zo ba opportunité tant na Luanda na eba keza qu'un certain lundi moko na fa na ndako na sexa parce que nga place na zali na bande union so tilelo so na vandi na sexa kaka na sexa ouais ça que le jour moko un certain lundi ba semi ki na ngai wana komi na Luanda na mfanda na ndako oncle nanga je salé aussi place à zali noko na ngadi côté bandota la théâtre na nga fa na la chambre na simba téléphone bandota la wana 2011 je crois dans la groupe qui Angola à présent j'étais Mkaninda mais yo loba aux artistes parce que ngana ndao na biso déjà na ndo mbenga déjà artiste wa me wa wana na bando sa théâtre mais ngamo na ndo mbenga artiste so bazia bo benga artiste ngana za artiste bo benga ngai taba moni ndeko ya moi sa oncle ndeko na nga mwasi abengi ngai bia yo loba osala théâtre groupe oyo batena numéro ya Luanda yo fokota na groupe mère Anto je sali muta couraganga na kota ma fokota na groupe na betango kara ya zulanga le mère zo tous les deux ma mère ezala wana tala théâtre tina so ya tala kamenga na zo ba chance pour serana to le kana na kokotanga na kombo chaîne no problème te ya to le kana RTVS 1 to le kana RTVS 1 ba serana ba le ka to le kana lundi à partir de 22h nga déjà na zaki petite sorte comme déjà 19h 20h avant dans la chambre dans sala makambu nanga wana otanga pi ya zo tanto comme mardi na tongo benga ayibisinga to benga groupe wana oyo totala na théâtre parce que fokota ça boit que ça ba ngonga na za déjà artiste déjà makambu za beauté yo fokota na groupe wana ensuite le téléphone ya bengi mutayamba téléphone serana numéro zaka comme chef zaka ya maman na biso Lydia Buka chef ten na biso na Kin Lydia Buka na benga Lydia Buka to pesi mbote partout na bengalo oso swana anto wana yeba ndo solo la maman zo pesi na téléphone tamba yambia pesi mon téléphone na bi oui oso na artiste Beni Luketo oso na artiste Beni Luketo nana poste na contre groupe na bino franchement ngala mona lo wa ki na koka déjà nana poste na contre groupe na bino na ebio sala boko sepela na ngai bisinga solo ya po mezati biso répétera chaque lundi et pas ingénieur voya na kimbongo pesi ngai intéresse wana na sabiso po mezati lundi ko ya na we na ya répétition ça dit na ko comprendre comment ya Beni Luketo ba pesa yo te yo mo mi pesa non comme Beni Luketo eye pena na ndako ma kisensu e bandina kisensu Beni eza kombo na ngai ndako pesi mama na papa na ngayo ba bota ngai ba pesa nga komba Beni Luketo komba Luketo ezana mo histoire mo mukiana na ndoli ngambo makasi nazali na mbwa mo bwe wana kisense voisin na biso nga camarade nanga mbwa na ba ki bota mbwa tanga boti nga zimbwa na sengi mbwa mo muki na ndobo ko mbwa na ebele ba yebi biso ba africain to za ba condition to za la pena ba condition na te ya boko la pena ba nyama ndenge ba mindele ba sala so mbwa na ndoko la pena ba condition te parce que niki mutandoli ngambwa na zangai so mbwa na so tali mbwa na nga pena na ndoko la ndenge moko parce que nga la bota mpena muki na bota mpena muki kepena mbwa ndoko la pena ba condition moko bien to senti pena ke mbwa mi kwa peko so koko na bisa mbala za kiswa moni mbwa na ndobe ngeka so ka moni mbwa bi ngemona Luketo lumbo wana kikongo bo yo ka kikongo ba comprendre ngemona Luketo lumbo albe bidi ngoloba mwana za Luketo lokola mbwa bidi kombwa ne komelo kola kofinga ba bi ko yebi bo mwana ndenge za like kofinga déjà mo matumbo Luketo lumbo Luketo bon tanga pena mo sala théâtre tant comme mi sentir ngamo que te na artiste ngamo na zo ki surnom na Luketo on benga Luketo so tant na koti na ki Angola ba benga Beni ngamo bité bo benga nga Beni Luketo et sali mon leader ça dit on considérer malamo comme wana ya mafinga et comme mo ya na latia ngomba la mo na sepla na mo pe makasi parce que na ebi pe ko bina na bina ra fort
Ah bon? Na bina façon de bandio bina bat ba sepela makasi. Mais na ebi ke pour les ali to kozoyo pe na moi live ko bina. Ba chers abonnés bina kata banda ko sepela makasi. Na ina groupe tant na tosun na lisolo. Na ina groupe ya bayambi nga pe bien je te mets. O biso do kanisa ka ya mwana te parce que théâtre za na ba norme na. OK. Ya na ba norme tamba yi webisa na te. Wana musala makasi. Ye sali papa Noël Numaya. Baba yambanga na papa Zamba fila. Ministre aza pasteur na Congo. Ebisinga oza musale belé. Wana musale belé pe na fo opanda. Tant pe na motala bandeko musuna comprendre que oui, théâtre ça ka ko sexa te veut dire faux, oui ba pe expression, oui ba comment ko sala ba déplacement scénique na kata scène. Nyonso wana ba yekola kango. Après notre leader a ça qui wana toujours ko former moi. Depuis 2011 bedinga groupe nanga bedi groupe boko e botinga aki Angola. OK. Ya bedi tilelo na ça. Ça dit c'est na ko comprendre que groupe oyo vraiment et yambayo puis place au bandela msala ils a pas président GTM. Ce que tant okota ki ko banda musala za trop dire groupe o baye coalition musala ezaki Angola. Aki Angola. Musala ezaki na ye oyekola na ye kusala musala ba ofutanga. Mais kuna na ye ko yekola seki ba boti mwana. OK. Groupe c'est-à-dire au Botama et pas ya président GTM. Ah daki Angola. C'est-à-dire tant okota ki wana batuni nyango bazaki wana ma o bayamba ki yo. Et puis ndenge bayambela ki yo. Est-ce que zaki pe na bato bane ko combattre yo to comment? To zaki vraiment mwana moko bienvenue na kati na groupe. Wana zaka bienvenue à makasi parce que na ibarake na kota ki Angola mena tangaka ya mande fote. Mande fote na otanga na école Ana Paula wana osala 3e CO 2e CO pardon 2e CO na yaka na ke classe na otanga to batongo na ke classe soto mon okima ko classe soto supporto bima 12h mais répéter bandaka 9h et ici la 16h ngana sala ki fort entre son abimi 12h ka so répéter liba na ce transport na ça gens kimba. OK. Et mon sort, vous comprenez que les classes, les lots, c'est pile dans mon thé. Lundi, les lots, mon bien tout le monde qui me pendant la récréation. Mais qui carre peut tiens, na salon bamba les belé. Di bayamba nga bien ma casse pas sur Babel, na kuta sur Babel, ti le lozali. Ti le lozali, papa Gaspi azali. Nani sus. Il dit papa nan Lydia Buka, on a benga, ti le lozali. Na kata go petit le. Ça dit c'est toi qu'on comprend pas président GTM batu baninga na mami te. Vedeza eza passe. Eza passe. On dit le groupe aki Angola. Eza groupe mon exemplaire. Groupe mon exemplaire par rapport à quoi? Sur l'andeli et belé balungwa. Na kat aki Angola est formé mon ba pasteur. Je salue aussi papa GG pasteur. Au kambe église mon nene. Après kotika aki Angola. Au kambe église mon nene. Vedi to kambara ba bandité. Papa fila on a vu que bando kambanga ministre pe pasteur na Congo. Papa Noël wa zaki pe mon comme menteur en scène en groupe ba yambangai. Ministre aza asala ka fiche veut dire ba majorité ba ndeko ba sala ba fiche kitoko na Luanda. Tant beau compter ma numéro 1 il y a zana 4. OK. Je salue ingénieur Numaya yangi amaseka zana kimbangu. Mais on te soulever pour moi c'est très important dans ce que vraiment na ba chers abonnés to meka kolbelango lobi ke groupe aki Angola bana balongwa vraiment ato ate mais na ebi ke mutuna oyo na fallait aye mo président GTM à répondre nga mais bien pour yo poser chef oza a ko za la pe wana pona o répondre nga mais kako expliquer biso na ba chers abonnés pour la to comprendre vraiment malam nini yango esala ki bana ya adaki Angola balongwa te eloko nini yango bemekangaka artiste pour le na Luanda comme on a artiste sali 3 mois 4 mois 5 mois na groupe moi ça passe mais na groupe président GTM tout le monde a ngo durban na pe baza ko durer na kati ya groupe ça dit eloko nini yango evandi sarabino vraiment pour na bo démarrer na daki Angola. Yeah, réponse o na ebi ke belé ba betali bako mais ça vérité o ebi ki Angola John ena ba discipline moko na ebité premièrement to répéter na barte banda groupe ya ki Angola banda na 2011 ti lelo na to répéter na barte. Ah bon? So na kosi bandeko ba otala biso ba commenter ou be ba yo répondre nanti. Première discipline. So pour la non kendi. Deuxième ezaki aki Angola
aki Angola tango yambio est considéré comme artiste et expliquer comment artiste azalaka, comment moi nazalaka. Mais bela ba groupe na biso na kina bangambu mususu mona ba répéter na ba bar. Le ba bar rebelle à loin de Koufi à cause de artiste comédien. OK. Bon, mais qu'à expliquer non, il n'a ça. On comprend que artiste andima comme on répéter na bar. Ba ya wana après ça au mona ba ibi ke na suka faut ba beta matolo ba pesa monta muso grade ya masanga pour ba mela. Puis dis moi non il y a peine un objectif, il travailler théâtre ti. Un objectif tam so ngaba fana ki na mela na masanga le lundi, le jeudi ngolo mela masanga. Puis dis yo moni belé pe ba ibi o jouer te na Luanda. E belé. So landel bana ki Angola belé o sangisi bangona bana msusu ya Luanda. O yo moko po ni ozu mwana o ozwata keesha mwana biso ga keesha mwana nsuka o sangise na mwana mobo o comprendre pena que oui différence ezali parce que moi na uta na ndako na bango na objectif que ayekola lokola classe tango ayana so landeli ba répétition na biso na bike biso za différent avant to bana répétition so le six exercice avant monter la scène to za na taille morale to expliquer importance ya scène importance ya TV to za taille morale ya makambo parce que bela ba groupe ça to moi boyeka mo lati moi na osambela ke répétition la suka ngo ba mela ba masanga ngo ba mela so tango tsala koloba pa otala ke boze belé tsena tsamwa de grade et influencer ban bateau nde ba oleka ba comprendre bien que ba na nga etondi maintenant ne moi ba pa ya ezate mona ya pesipino masanga ba mande o mela bana bande o mela ba langwe après wana ba busoba en plus ba groupe na biso belé et au estime na bateau la président belé bazana petit de olinga kabana so na ki Angola mambo ezate. Vous comprenez ça? Mais il faut comprendre ça. On comprend les points aux OK. Premièrement, notre leader est marié. Moi, c'est dans un temps où il y a la répétition à Bissau. Avant de y avoir la répétition, Sili, accueilli. Ce Bela, le président Bela, le groupe Bela, moi, c'est dans ce ça y est, raté. Et le président a facilité bimana ou ya bimana. Comment groupe moi on met dans quatre groupe. Mais tout ça tu yamba qui artiste moko actrice pardon na été so yebi na minute waza artiste indépendant indépendant ndé indépendant auta na wapi avant ça a combien indépendant autant ko parcours na ye eza mwa mulai tangata moko moi des groupes auta pas président immortel Kabemba immortel Kabemba azan Jansi ça na Luanda oui immortel Kabemba à part wana na yebi na ngai aleka qui paie pas président si je ne me trompe pas président Carlos aleka pe na groupe président Carlos yango na sokuti ça que tanga un groupe mususu aleka te na ngana PCRS pedi po moni so pour nika on dimi groupe président Carlos te na yebi façon dimeli yango neti otiki bat na ba mwa mitina na kati je sali papa place à sali papa Carlos Massamba aibi ke benilo ke président oyo aleki ba président tout na discipline non selon fille yango ya oui pesa ngata na répondre yango na biki na sepeli ndengo yebisinga ki aleki na groupe ya papa Carlos mais koleka eza bien soka zala kiti lelo alinga zala impolite ninga zabu ya manquer ba artiste mususu atangi oya manquer parce que président Carlos est populaire atika ne théâtre oui atika ne cinéma mais eza na bana mususu ba benga papa boni santa PSP moral oui papa za exemplaire na Luanda parmi ba papa baza respecté ba leader baza respecté to ko respecter na Luanda ba papa Carlos Massamba baza mais tant mwana moko aleki ya kofinga ko bi ko boya ka ba leader mususu ya Luanda ya lobi par rapport ya makambo ya mona ya mona mutu moko aye atembo na ye après na suka entre ba président kaka moko aleki akela ndelambo na sima puis yango zo boma a Luanda te omoni tozo bebisa et puis attends il peut président je t'aime c'est là yazo benga président Moufube invité so ye bien azande mpoli yebisi azem poli
aza impoli parce que moni moni kombo na ye nayebi kombo na ye te so ayebaki na ninga natanga kombo na ye te nayebi bazoro babel bapapa gaspe bagérémie Cécilia ozo comprendre na Cécilia Batista papa tika wana distraction moi alopesa makambo boye na wapi ebisanga oyebi objectif ya bato ebele bayebaka te moni bandeko tu bautaka kini ntango ya na Luanda quand même kini faut comprendre que moto akocontinue kosala théâtre oui ou non oui ebele baza babombama et théâtre na Luanda quand même ezalaka c'est je t'aime quand il leader apembe papa le tout puissant bazowela ngo na nani ya lobaki ke la actrice na biso mama Muselu ya lobaki ke moto asala ke ba groupe ya théâtre ya Mangala ezala reconnu na Luanda eza grâce ya président Carlos na sens ne limbisanga président limbisanga na ndenge ni pour communication ezama bino na culture na ministère ya culture li alakisa te na Luanda pe ba actrice pe bazali ba acteur pe ya Congo ya diaspora ba uta Congo pe bazali basala nini omoni tout le monde ba mama to na Luanda basala baloba pe ki grâce ya président Carlos batanga pena grâce ya président oya kenda France na bosani kombo na ye yoka na boyi makambo wana nyonso te mais nga susi na ngezaki mona ta ba mama top ya na va ba uta Congo ba ya ba di ke groupe ezala moko na Luanda c'est groupe je t'aime quand la leader pembe. Vous comprenez? Parce que chaîne obiso de oleka. Imaginez que bo sala makambo awa, bo tinda na kini. Ko ezana facilité nyonso bat ba comprendre. Qu'il tira awa to leka na TPAT. Ni na canal Lyon ni na canal Doge ba yebi bisote. Et na ba blo mususu bat ba comprendre ki Angola na film ya auto sala kanyaka. Moun bat ba comprendre to tourner ba city tout ya Luanda to zana facilité. Parce que bat ba comprendre ki ata nyonso wana ebe na ko memayo. Mais na kokisi mi be côté ezala okay ingénieur mayo la yebi place azali au sentir bo film à l'aise na ba soda ba sécuriser biso ah bon on se comprend parce que bela ba théâtre za a autant na marginal besoin facilité au tourner te mais aki Angola et sali yango bela ba comprendre na film mais yé a invité makambo yé a créé makambo en plus on l'action moni ba fia bo so landele bien a kaka na par président Carlos on a lingaka épée de siko na ba respect papa Carlos azala kana ngwa ko sala ba buzo bote so aleki na TV ta mususu ke ami la kisabana ke oui ya lobi selo yi selo na betele maboko lokwa selo yi na betele maboko pe mining na pamba te mining na cause papa pompezan no fongoli yango te mai bando de kitamba na source ninga na source c'est mon PPT aux talibanga on bien c'est qui mon PPT c'est que l'ormo il y a yebi par créant au créer ba l'ormo ba yebi tam sous que na c'est dango ba répondre l'ormo bien sur l'ormo mais biso ça na temps na te mais ça que tout ça la musala et kende malamu vous comprenez ton ba temps ba bêtise te tellement kambo ti akoboya ka batu na ba TV boy non ti abo mutu te ya lobby selon point de vue te na avant tu la na zongi coûte na telle émission nga zwaka ta makasi ya otala chaîne na biso eza chaîne na biso ozo comprend donc a place muso bo otangeli kete oyebi leader bo na idi ete oyo na ka soni aboya so na banga pululu papa eza na sens te ba banga pululu na mama bord quand même basali makambo papa matembele na France place azali basali ba makambo papa équation nga na ko leka na TVT na boya ba papa wana na leka na TV na finga ba président Mobutu na leka TV na finga ba président yé pa boya ki alobi pour mona ke moto eso sala bien te papa ba dis eza sens te place ozali lokwa président Carlos Massamba tiki groupe yo ko gozwango au cadrango leader apemba sa te na Congo ti nani o kamba groupe yo répondre na te répondre ngai nani bon balobi ezayo balobi te ezanga ezayo poni non salango parce que papa atiki ngayebi capacité ya formation ou ya ti on se comprend so format moi na bien ça na c'est sa place au moins so format moi no bien on a facilité au tiki lenda ko bi ki gérer ba leki bien mais na bité ke batina créer ba ça ba leki nanga parce que ba maman nanga lead ya buka ba ça ba papa gaspé ba ça ba yebi ayebi comment a former bien so pe papa Carlos a comprendre ki fille oyo aza capable ye na masanga aza capable o teka nzoto te
non tika les groupes c'est-à-dire c'est que tikeli était parce que il y a voté quand même ah bon papa tika elobele funda ah bon elobele funda c'est-à-dire elobele funda totika nga susi na nga Luanda te nga na telemi awa elobele na ye elobi ki atekaka nzoto komuta masama non nabi président a comprendre yo nde yo mo lobi président comprendre ki azala makoki wana te pa boteka groupe akokoteka groupe nde azana ah bon na elobele za ko affirmer o akoteka groupe ko ah o na elobele o akoteka talanga na caméra oyo o lancer les messages ki akoteka groupe mama omoni na elobeli na yo na koboyela yo baartiste nyonso yo boyi o basali makambo ya minene na niveau Luanda atake basali na bango ya grave te kole na bakomi na bango ba niveau makasi te koleka jetem kaninda mais yo wana capacité okamba ta groupe te so président Carlos aboya kotikela azaka na ndimi te kokozala azaki pe chef so azaki chef alinga azana elobeli ya bien mama tika distraction so teka na kikolo so ko teka na kikolo foxe kikolo bazana posa no ba claim malam soki shikwanza foxe continue na shikwanza soki pe nini osala obe ozana mobali obe mibali continue bango sala vie malaise mais ko yate pona ko manquer bato ba sali mingi yo no sala lote foxe quand même lelo ba TikTok efongwami le ba TikTok efongwami ko bando bina na yo obe ndo sala zo ba no so quand même moi vina bon sani papa o azolo ba mo nta bino mpe ndebo ya mbene mission na bato nsunde batali mo estrega ya mukie et puis c'est bon poster ko yina imbala moko mais beni luketu mais yebisa biso no mwandambu parce que tangu nayokaki mutuna oyo isala inga pasi isala inga ma pasi tushaki nga balobi Evange Johnny tunela biso beni bazoleka na chaîne RTVS mais tilelo RTVS non na tozana RTGA déjà RTGA boyi bozole balobi bazoleka na RTGA mais tilelo tozomona mu PPT tozokata mu PPT pona ni ba filmer lemba pourquoi film ezala makasi nde omoni merci na ndeko atuni alobi maloko ndeti kana moni ngo critique te mena OK ki alobi mena répondre na ebina ngate tam si avana na kasangulu obe makambute récite ya film ezala tango silisif tournage na ba pelle ba félicitations vous comprenez yaya niveau appel na ngeshofaka na samedi na mardi ozwata jeté minito imaginez que un fanatique na sali vient na place sali mo grossa monene na kati ya kikolo 4 fois papa pegi chombo bisika sali na kikolo vai ko longola nga na ofana kana kalimba doji mais alongoli nga na pango moko bisinga yo za artiste mambo sana TV ko mérite ofana le pango to na futa le pango moko 6 portes zambia alongoli ngai akifuta na minute na futa na le pango moko ya bien nga moko na kati pa condition au artiste à vivre en bon vous se comprendre ce que yebisanga à part ça notre leader à ke Congo ba artiste mususu o bazaki na bango babimaki Congo ba ola na hotel mususu yeba zuiye papa na otanga kombote a ovana pe na hotel mo papa tika moni ndeto sa to kotambola na nzana ba artiste mususu wa ebele ba obela bango kana ba artiste mo na nzana ma sezandeni niko na mono na barte mais on comprend différence. Il y a un déni. Ah, film, félicitations. On comprend différence. C'est quoi yo difficulté ni na bozo kuta nango. Est-ce que ezali binomoko to ezali ba réalisateur. Totali film na bino, totali qualité ya image. To moni ba image koningana, ba image na baladeur, ba image trop eza ma propreté ni nango. Wa koto ana technique ezala mystique moni John technique eza mystique wana na koki makambo na ba message pe ko ya kana ba téléphone eza technique balimbisa biso tobi ke to bongisa technique eza mystique ba comprendre ka technique asa te pona ko loba te moni cameraman ko bien moni te parce ba artiste ba ningisa ki bon non technique eza mystique ata ministre pe to ko banda bomona ba pan ba to bazana simana tellement baza ba professionnel erreur ezanga raté mais auto série bango nouveau film ezoya to swaki to banda ki vedina to ça déjà na RTVS1 to sala ki 7 ans
minute to fêtaki déjà na mois de août to fêtaki une année na RTGA on attend to banda bandoki botini ba message bokina na RTGA place kaleba le kaka nanyo ya le kaka bino pe boye wana bakokumela te to pesi ba kaka 3 mois wana Luanda to na ki na Luanda ah bon papa so ezana mboko ebundisaka biso lokola ngola ezate so nga na lela chaque fois na lela baza bato moko ba prochaka biso ata boleka te tuna na posa na bino te prochaine nde ya bo foxy moni place bo bongisa bo sabo mais place au loba makambo baza makasi na critiquer ah bon so comprendre ya mais gloire à Dieu nzamba tindeli biso pe bato moko ya bien oza ke ba professionnel makasi mutu ezo sala oza ke place to bongisa ba technique makambo mususu ba erreur mususu to koya na ngote botala kanyaka kaka na mutuna oyo ndeko mususu alobi na tuna yo pona nini bazo continuer kana ba situation wana ya image tant c'est que bagangaka les déclara Paulo nani les déclara na bandi déjà comme Pablo King est-ce que azana makoki te olukola bino ba réalisateur makasi j'ai salé aussi babina simala bino Pablo King mais ti lelo bozole la réalisation te Pablo King azaka na simala biso te Pablo King aza déclarant Luanda j'ai salé place azali die Kini na pese mbote sika azali die Kini déclarant munene en Luanda Pablo King nzembo bimaki père moni aki angola ezalaka eza saki mbongo pona ba artiste basala spectacle basala makam desaka pona ki angola te okay dit obso on ngala wolo ba place no te otala te face ma situation non technique ezalaka mystique ba comprendre que oui eza pe ba tableau nyo sauter ma réalité na no sala moi des tableaux bien tableau moko kaka dit na ba condition quoi na ba condition ya dit bango soki pe ba approcher biso ba producteur nene ba approcher biso to biki makambe biso ba difficulté bon ba loba na ki angola za na difficulté te dit Pablo King azana un problème pété te azana problème ya asunga to lia mbongo na ye bandeko pe mususu ba lia mbongo na ye dit makambo wana ote ya yaki alobaki boy na bandi tolingi to chité pour koza mutuna ya suka to chité pour na ba chers abonnés bazolanda yo kokipete c'est balobi que lelo osala casting il y a 5 groupes na Luanda et là ça libanda ya mboka eza na France eza na Canada rozo ndisi ba groupe ni na Luanda soko zwa eza question moko banga note babanga bongote na répondre ngako to ana sala ouvert premièrement nous on a ki Angola bino moko biso moko pourquoi Luanda ezala nani biso moko tango yoka ki Angola Luanda première position bino tozala ka banda kala ah bon na yeba ite tozala ka banda kala ok depuis j'étais mkaninda leader pembele tout puissant auti Congo yangwana auti Congo azakine na raison te azande sko impoli ebengeli yeso obengo na ndenge mwa litio ok mais fa basaka le tout puissant pa bongisa bien ok vous comprenez tanga auti Congo ye place makambo bonga place ba comprendre pena que oui na Luanda ba artiste bazalaka tala bango ba leka na RTV5 tala bango ba leka na RTG c'est ça l'épreuve vous comprenez parce que lelo na okende avant na komana na compter lelo ba chaîne belé ya na Luanda à part chaîne na bino na chaîne monte zaki etaka ba théâtre na Luanda ça dit c'est que Nick chaîne ou est Nick groupe est présenté à artiste à Luanda c'est à qui Angola ba yoka kande soni ya kopusa na pembeni ba senga ba pardon ba ya kokota na groupe mais biso moi ndima bango ezate premier groupe ezaki Angola premier groupe deuxième ça groupe éducation de base ya papa na biso Kinza Mfwetri non a changé combo bien de ya mona kaka deuxième groupe troisième groupe pardon troisième groupe
belé ba comment ba comédie au logo ça ba on même ba on va présenter groupe bon le bon ça va avancer na bactère les belé babunyo na mutu ba groupe base les belé mais na mutu na bunyo et belé siko ba ndako jouer bien so ba comment ba ta tolo o mema ekuna na bande autourner ta mo beta ba cameraman matolo mo beta ba producteur ba même bon na matolo veut dire esprit wana pena art ezali souté et di pona ngai cadre groupe wana éducation de base na Kiangola ah pona ngai mwana ya pona bon on a ba chers abonnés bazola na biso ozo préparer les bango nini to na kati na maison ozo préparer les bango nini ouais batala biso chaque samedi na 21h juste na RTGA groupe na bango ki Angola ko ezo kamba mais pas leader à Pembe je t'aime candidat leader à Pembe papa le tout puissant chaque samedi na 21h juste mardi na 17h20 toza on nouveau film ezo ya bientôt film Kanyaka batala na olobelango te mais batala Kanyaka place ba comprendre parce que corriger ma mususu obiki ya image to bongisi quand même to bongisi batala biso alors et balanda biso nouveau film Kanyaka où ils a réalisé par notre grand réalisateur Michael Mayola il y a Simbe Macha habité pour ce qu'il en a makam te na wande na ndini pour Michael Mayola wande na yebi wa veut bo pesa biso chance botala biso nouveau film place leader à Pembe je t'aime candidat après si les sous béni le qui tout chance et on comment filmer ah bon deuxième film na katsa coupe vous comprenez place ba toi comprendre pendant que oui je t'aime candidat a formé moi na sous bien vous comprenez bo pesa biso chance botala biso et ça la bien en plus ba bonner na ngani sur TikTok béni le qui to komika béni le qui est na TikTok au monde ba blog nyonso bien tout ça la plus ngamo sous na na chaîne komika b.loketu.tv Olanda mahamu susu ya ngai ça la bien en plus théâtre na biso à part Olanda à part na RTGA au komika ka JTM space Kaninda au so ba blog tout ya ki Angola kati na JTM Kaninda TV mais au préviens JTM Kaninda Olanda ba blog nyonso ba film na auto tourna zo e bon maka métier Hollande film na ngai ozo le ka déjà fin kalaté ba réalité lelo na Kanyaka bientôt là alors pour nos chers abonnés balobi eloko malamu e umela raté tozo que na fait ya émission na biso na ebité Beni Luketu ozana moi quelque bato pour na ko salir na katikati ya banda parce que tozo chité déjà na émission na biso découverte wa na pesi mbote pa notre leader bolembanga te sona komisaka papa obe kolobela parce que kozala boye c'est ye tous la reconnaissance moni faut que la reconnaissance bele ba coupe bele to kende liboso te bele ba motelenga telengana parce que ba la reconnaissance en plus ba fixité ba fixité papa bon exemple place ozali na kini nzamba batela yo tozozela auto yamba yo to sala bien ba mbote na bandeko nyonso ya ki Angola bandeko nyonso ba chef nyonso ya ki Angola votre chef Beni Luketu apesi bino mbote chaque lundi to répétera lundi na Kimbangu na salle de fête Père la Nègre boya bandeko nyonso so répétera na salle de fête so yewana bateka masanga te ka sumu gasosa mai sheka fuzana tanko langwa te ah bon oyena sola masanga mwana groupe zonga timo kolobonga contrôler ma masanga zela répéter sila kende ngita ko kengito sali désordre groupe yo ki suspension landio bambote na bandeko nyonso mon vieux Peggy Chombo bandeko nyonso balinga ba téléphone ya bien pour bomona na téléphone ya kitoko boy kota na kati ya kikolo wana ko mona pire fina ngai Peggy Chombo 4 fois papa ma sœur Nana maman na exaucé na mima Nelito Nzao mon grand frère place Zali na pesi diele mambote Charanzambe bambote na place Zali na pesi die kini sus mbote bato basimbaka nga quand même les déclarants place Zali nga na pesi mbote bambote sike Zali talanga mona biso e ko sala bien pe na pesi bandeko nyonso batalaka nga na bosanité ya pesa Max ya Luketu Jérémy Luketu Diabso Luketu famille.
Ok, merci mes chers abonnés, Baouti Kolanda Biso. Ozalaki ne votre humble chroniqueur, John de la presse, toujours pour la actualité, toujours pour la makambo et la rabino bien na katikat na banda kuna bino. Nde na loba ki na rola la te komeme la bino ba actualité, c'est-à-dire soko lingo ye ba actualité à Luanda ya kilelo, faut contacter John de la presse. Toujours, kaka na chaîne OJNZ News TV première. Na bossa ni pété ko salio l'ingénieur de moi-même Michael Mayola. Babi ba image ya kitoko boy ba musala kitoko boy fozala kaka l'ingénieur Michael Mayola. Pour la unité ko salier de moi-même, hein? De moi-même, sponsor Maman Cécile Batista, place aux allées na PCO mbote tellement ebele ba gros bijoux, ya bana nyonso éducation de base, boute ko landa biso pour la unité Bevindo Makika pilote pour la unité Abi Mama Aline Beja, mon boss. Hein? Le président qui a voué de Massamba, place aux Alina Pession Moté, Tokutaninga Nabino dans la prochaine émission. Merci.